Soboza, donc veut dire bozonga bien ngani longa na kati ya Norvège et pas nan botu nanga et pas Congo ya sika. Maurice premier yemoko boss na Scandinavie mobimba. Donc veut dire sika. Bonjour, c'est Préchou ici Betou et tout ça là. On est ici chez Congo ya sika. Bonjour, bonsoir. Là on est encore sur 3 fois W Congo ya sika sita Gaillard. Car neza la katoloba ngosusu toyi kolanda maman na biso Isabelle mais akopesa ye dernier hommage. Ekopesa ye bambote ya suka na faimo bimba oyo place bomoni ki batu ndi beli na simananga wa ba ekopesa maman Isabelle dernier message mbote ya suka bakundi mama lelo kaka neza la Congo ya sika sita Gaillard hein c'est na ngasambra ya ba na Bruxelles to saka musala c'est na mama la diva hein na mama Aniki moluka na Bruxelles koloboko to saka musala na Congo ya sika et to yamba famille to yamba papa na biso et akopesa message ne ya suka pona maman Nabiso Isabelle pour le respect, il faut la lunette. Bonsoir papa. Bonsoir papa. Comment on Comment on Léon? Ok papa Léon ezali site Congo ya sika, ezali site oyo mokili mbometa la kango bana Suède partout na Scandinavie même en Afrique et message nano ya liboso ezali nini kenenge site ko rendre maman Nabiso Isabelle monsieur Suka. En tout cas te féliciter bino mingi te pesi bino merci et na visite na bino parce que quand on a bien entré, c'est une surprise. Donc, il va quitter que nous sommes mais beaucoup de biso, tout le monde est mingi. Parce que si tu es en mingi, et tant que tu es tu as une information. Donc, tu sais pas mingi. Ok, merci. Bao balinga mama Isabelle, message à Souka Potombo qui est au Lembi, batu baki belé awa et message à Souka na ba oyo balinga mama Isabelle na famille na bana message no à Souka na sika. Et message à Souka ezali était te remercier pendant accueil ya batu nyonso ba invitation nyonso to tindaki et que batu bayaki pena ebele et que maman Isabelle azaki donc maman ya batu nyonso maman malamu donc alingaki eko ya lobi eko ya place matanga ya zali donc fête ya zali en tout cas zalaki maman boboto azaki maman ya batu nyonso donc accueil bino moni ya bato ezande bolamwe maman na salaki donc yango pena nde monane. Tout le monde peut maman na sima wa est-ce que peut maman comment nani na Charlotte naza leki ya mama Isa bon mama Isa si kotika biso vraiment tomoni boligo munene na communauté na biso batu baye belé ko assister mingi batu mingi baye ko assister pour mama Isa zaki mama ya bolingo azaki mama ya batu nyonso azaki penza azako zanga te na makambo etali matanga makambo etali en tout cas elo incident nyonso kosala mboka na biso azaki kozanga te azaki mama ya bolingo ya boboto to lembaki yete na maladi na yeti kufa na ye batu bazoya balembi te ti na suka vraiment lelo ezaki mokolo ya kokunda ye eleki bien batu nyonso accueil chaleureux ya batu penza esali ke elakisa ke etoza na bolingo na communauté na biso ya Stockholm. En tout cas to koba nzamba sunga biso toza makasi to koba na bolingo wana toza nango na Stockholm quand même pona accueil oyo na batu ne ba répondre na invitation baye na enterrement baye na matanga na ndaku vraiment toza na sengo mingi tozo remercier en tout cas mutu nyonso na communauté na biso. Ok, maman mbote na bana na boba yebi. Bon, na pesi mbote na batu nyonso ba yebinga moyena tanga ba kombo ezate mais na pesi mbote puis na pesi remerciement na nga na batu nyonso o ba yebinga oyo ba soutenir nga na tanga pasi oyo ba remonter mémoire na nga na tanga pasi vraiment na pesi bango mbote ya mingi. Bon, moyena tanga kombo te mais oyo nyonso soutenir nga vraiment mbote ya mingi. Na pesi mbote na bandeko na nga nyonso baza na Congo. Na yebi keza pasi bamoni corté mais toza lisanga on est ensemble boto bosani bango te vraiment na pesi bango mbote mingi. Merci papa mbote na famille bana oba yebi yo. Oui na pesi mbote na libota nyonso na famille nyonso ba oyo baza na Kinshasa Mbanzangungu Matadi Boma dans tout cas na pesi famille nyonso mbote donc souci baza nango yango biso toza nango donc ce qui corps et comme kunate ezana ba circonstances mususu donc ba regretter te ezande mabeleza partout
donc mabele eza partout donc oyo mpe eza mabele oyo nzambe asala kuna mpe mabele eza mais eloko moko esalemi de façon ke tokunda ye awa donc surtout na invitation ya bana omonaki ke no mama azala pembeni na bango comme ça tokende kotalaka ye chaque année donc tozanga te kokonditionne mwa flair donc yango mpena topesi tuka famille nyonso mbote mpena famille nyonso manzau mbote mingi. Ok, merci papa. Bolandi message kaka ndenge ezalaka na famille manzau bao nyonso bayebi famille boleka kotala bana kaka ndenge ezalaka botala famille eza monene e bolandi ba message na bato ya famille oyo toyaki mpona bango e kaka ndenge ezalaka tokosusu keke bato bakozala awa bapesa message na mwana na biso Isabelle nga na lena mpona kosala kaka mosala votre humble chroniqueur votre humble journaliste eloko nyonso ya suede awa tant que tozali tokolandela yango le preuve année famille bapesi message donc merci Eric Photo to continuer masolo merci. Toujours car na cadre ya Congo ya sika toye pona ko lela lokolo balobi qu'il faut ko lela na bo baza ko lela biso Congo ya sika tokabola mawa na bato bazali pe na mawa toyaki na matanga mama na biso Isabelle o asili kotika biso lelo nde bakundaki ye mais lokolo Congo ya sika za toujours là pona ko acquérir ba information ko kabola pe mawa na ba baza na mawa pe fête na ba baza na fête alors lelo toyo ko kabola mawa na famille ya mama Isabelle et tokoyeba ko adresser ba parole azana eloko oloba pona ko kabwa na famille oyo tikala ko perdre maman na bango ozala ki cher ozala ki sœur na bango pona libota na bango alors en face na ngai nazali na sœur na ngande ko na nga mwasi akoki ko se présenter. Bonsoir, comme nanga Nouria Matondo naza mwana ya Isabelle Castello oya wuti kolongwa lelo. Oza mwana na ye? Oui, naza mwana na ye. Mes condoléances vraiment biso Congo ya sika toye ko kabula mawa elongo na bino po ezali pasi na motema alors liloba nini okoloba e pona bato ba ko kabula mawa na bino. Na pesi ka ba merci mingi na pesi vraiment Matondo ko na sepeli vraiment ne bato baye belé baye olela biso baye oseka na biso na sepeli vraiment esalinga mutema bien vraiment komona bato baye pona mama na biso. Est-ce que Koko tana liloba un mot pour la famille, un mot de consolation pour na libota mobimba? Merci mingi, merci na ndenge bato baye biso nyonso tosepeli tomone vraiment bato balingi mingi. Ok, en tout cas vraiment passer na motema mais ils ont un peu un mot de courage parce que liwa sanzela motonyo sort les loto kotika maman na biso akeya tiki biso vie ezoko continuer biso toujours Congo sika tozali wana et pour na ko partager moment oyo temps oyo na bino. Merci oloba komo na onani Nouria. Ah, en tout cas Nouria merci à toi na ndengo oyebi ko répondre na ba question na biso. Merci toujours na cadre ya émission na bino na kati ya Congo ya sika toye ko kabola mawa tote ko solola na Nouria toujours na cadre ya matanga otoza nango et toto kunda lelo mama na biso Isabelle o tiko tika biso alors toye ko kabola mawa toujours ya to passer micro na baye bazali na maloba pour na ko rendre hommage na mama o tiko tika biso yango na za liboso na nga papa na mama ba ko se présenter et puis tokoyeba ko tuna bango mutuna liloba na bango ya oyo bazali nango pour na ko adresser na famille oyo et tiko perdre maman. Comment on a ni papa? Comme on a Shaft Poiti, na Anvers, na Belgique. En tout cas, merci papa. Bon maman. Comme on a Hilda Baza, na Belgique, na Anvers. En tout cas, toya pour na matanga toya occasion exangisi biso ezali matanga et je pense que boyebi famille bouti musika Belgique. Pour na koya kolela maman Isabelle. En tout cas liloba nini ozali na yango pona mode de circonstance ni ozali na yango par rapport ya makambo oyo ko elibiso. Bon d'abord ezali famille donc nous allons tout le temps ensemble ceux qui baye na Anvers bazaka et pas na biso nous allons bango toujours surtout hier tous allons pas na bango et comme famille munene donc tant nyonso maman Isabelle à Beli, nous avons toujours en contact par téléphone. Ah, d'accord. Et puis tous bien tant nyonso pour nous évolution et état de santé naie. Donc yangwana tant que
à permission motema na ye to décidai que to sala so pour to ya ko pesa ye dernier recueillement ya on to sali lelo. En tout cas, merci beaucoup papa. Wana toko passer sous ce micro na biso pa ya maman. Est-ce que na koki ko leka wana katikati pona e bako ko pa. C'est là mon de savoir. On a mon sang. Il y a Matanga, qui est la maman Isabelle, et nous allons continuer toujours à passer micro na biso na ba famille. Oyo bayaza kolela mama ya yande kona bango atisi kotika biso. Alors en face nanga tozali na maman moko ko se présenter et tokoloba na Kikongo parce que maman Isabelle c'est la matadi. Donc beto na beto bana matadi beto ba Kikongo na samuna ku ba mambo ya mama beto Isabelle yandi mebika betu mekwenda nandi na Nzambi. Mama mbote yange. Mbote mama. Dizina nge nani? Kuma mama Jackie. Muge mwana matadi, muge mwana Nzanza. Ya komini ya Nzanza. Ngelenda sabisa betu vraiment souvenir nini ngeke na yao samu na mama Isabelle. Mama Isabelle voilà yaya na kati ya mulu. Lebe tokuzana Sweden na 1991. Mama Isabelle ani yamba kabete beto kuzana pangi nani Charlotte Nzila Mosi. Muzaba mama Isabelle na kati ya matadi vime muza zaba ni awa na kati ya Sweden. Après cela beto na mama Isabelle beto kumano ko la famille. Même il y a la famille, la famille a contact, il y a un problème à matanga, il y a même un congé à mon famille à maman Isabelle qui est à Maramoun. Merci vraiment. En tout cas, il y a un souvenir de la diambe ya kutuba par rapport à Loufouana. En tout cas, vraiment, nous faisons maman Isabelle, mais ça va être tout passe, même à niveau bas, mais ça là-bas passe mingi. Pour maman Isabelle, voilà tout le temps. Ana gatambula, ngemona lera muge kwa sonnerie la porte, muge sigula yake yandi. Ya vraiment il faut anda soyez les bienvenus na injwa mungu. Merci vraiment. Diambu ya kutuba sana mekwenda nandi ba famille mebikana, ba bana mebikana, ba mpangi. Est-ce que ngere na momo si encouragement samu ya mama betu na famille mebikana na Suède. Maman Isabelle mule tuba entre famille na ndiaka mupe dia muke entre mutu famille. Bika amina ni ko reposer en paix. Po yake Nzila beto nyosto. Bubu yake mama Isabelle mbazi yale voanda ya munu. Vraiment bokabwani ke passe mingi. Mais vraiment Mama Isabelle mebika batu na souvenir ya ngolo kwani voanda mutu wa batu. Beto zave kana sikini mba sutu munu. Muke awa ya vwana kocha bana, ya vwana kocha famia munu. Muzave kasi beteza simba kana kumbwa mama Isabelle. Pour tous les temps comme on a kutuba makaka. En tout cas, merci vraiment. Maman na message ngé mekuma matunyo ce qu'elle ndata la bana matadi bana buma kelanda ngé en tout cas kekiani mais na ba famille vraiment ba moi encouragement mama mebika betu en tout cas Nzambi andi baka yandi vraiment na ntima moti ya kufunwa bete kutana samu lufu ya Nzila ya mutu nyoso na toto. Ah ok. Donc merci bete monana lumwa kaka. Merci. Toujours dans l'émission na bino donc tu continues toujours na micro na biso pour on continue au Kabula Mawa pour na maman Isabelle. Merci à tout cas. Toujours dans l'émission na biso na matanga toyaki toujours na matanga maman Isabelle pour passer ma micro na biso. Bandeko oyo basali na mawani ko Kabula Mawa na famille. Alors na kutani na ndeko na mobali à se présenter et puis à adresser un mot pour la famille où tu as maman na bango ezali maman Isabelle. Ndeko bote. Comment
que vous voyez la maman Isabelle, est-ce que vous avez un mot pour la famille? Mungu sa mokili na famille, disons, na milieu na biso ba congolaise, na communauté, donc eza mwa passe trop. Omoni yango aujourd'hui, après que tu n'avais pas tout rapide, les gars, pour nous tenir une situation En tout cas, merci Mingi. Est-ce que moi, bah, moi, il y a encouragement parce que tu as dit que l'Iwa est ça la capacité, l'Iwa et c'est ma caractère. D'accord, tu as mis parce que nous sommes accueillis à son société. Alors, est-ce que vous avez un moment d'encouragement pour le niveau de Maman Isabelle? Oui, il faut que nous parce que nous sommes Stockholm, famille, donc ça n'est pas si famille là, on a aussi un courage de la passe, donc c'est ça quoi, mais ils ont surtout pour le cadre, donc là on va continuer les autres, donc la question de la famille est tout, là de la courage. Seulement vraiment, c'est moi le prince mondial, on peut y aller, moi représenter mes donc merci beaucoup. Merci les princes, merci pour notre Kabola Mawa et le monde à l'Ibota Mobimba, merci Nabalandi Nabiso Nyonso, wana na bosanité, pour sa mbote mingi na ba maman na ba sœur na ngai, na bosanité wana toujours rappeler bino, maman Mami Congolo, maman Mami Die. En tout cas, on va venir autrement dit, maman, mamie, n'a pas si on va monter bisika Rosalie, toujours continuer toujours Angèle, oh yayo Angèle, on continue toujours dans Moussala. En tout cas, merci Mingi. Merci. Bonjour, on peut encore les avocats. Matanga, tu as vu mon ex Isabelle, tu l'as qui maman a Kimenyoso. Et tu as un message qui te fait ça. Maman a vu ça, encadré plus de 400 personnes dans la salle. Maman Sylvie, comment on a dit mère a vu Sylvie Tokama. Maman a fait service traiteur, il y a l'eau pour les cigares au collègue. En tout cas, tu sais le magasin de maman Sylvie Tokama. Oyo alesi batu balé basepeli. En tout cas, ils ont service notre traiteur moko bien na kata Stockholm. Oyo nyoso to alinga za mariage, anniversaire, o netitoye matanga boye. En tout cas, comme tu me sais, maman Sylvie Tokama azali. Oyo ko solo la bien ko lesa ba invité na ona ndenge biloko moto. Et beli si ko lesi ko. Biloko bien, balanda o lipoko. Oh, ndana le kuku. Donc maman Sylvie Tokama vraiment merci. Merci à Mingi pour la en tout cas, on a passé mes cours pour développer parce que Damé, on a appétit. En tout cas, maman Sylvie Tokama a vraiment faim. En tout cas, merci, vrai chéri Karanis Dalaka. Maman a besoin de Sylvie Tokama. Numéro n'a pas affiché dans le site. Si vous en avez besoin, il y a une teke. Vous en avez besoin anniversaire, Batoubalia qui toko. Vous en avez besoin feti, nyonso. Maman a besoin de numéro n'a pas le site. Vous contactez, vous savez la masoka neza pas bisolé, les à matin maman Isabelle qui très kitoko donc maman Sylvie Tokama très très fort, c'est que ma pata, c'est que du colo, c'est que bien venez ngai viens ngai chirato yongo soko na Suède, les gars pas mère na biso Sylvie Tokama viens encore sani monya les gars pas sani na biso Sylvie Tokama donc merci à tous qui me aiment, merci na moi sina na tika ndako Sarah Dikoro motema triple na moi ngai Véron. Donc merci mini maman. En tout cas, merci. D'avoir aussi sa émission OT. On a fait sa mbote na chérie nanga. Là où tu es, mon bébé, je te fais de gros bisous et sache que tu es dans mon cœur, hein, mon chéri. Je ne sais pas dire le nom, mais tu le sais là où tu es. Je t'aime beaucoup, mon fiancé. Et à chéri, tu as fiancé nanga. Na pesimbote na banananga, Ephraim na Andej. Maman vous aime beaucoup et je vous fais de gros bisous. Na pesimbote na église na Mobimba Robot. Sans oublier maman princesse Mabundi. Donc na Yoshua, na pesimbote. Merci beaucoup. Sans oublier na bosani Eric Photo. Donc oya zibiso. Comment on a Mikolo Bilili Amwinda. Bilili Amwinda. Donc les bobo solo. Bilili Amwinda, ça dit beaucoup. Donc Bilili Amwinda à ma copine Landrine, la vraie suédoise, la petite ma coucou. Donc tout le monde a dit bientôt. Merci. Donc quand on est à Eric Photo, merci. Tout ceci m'a sonné à Bisso, Eric Photo, va lui combo aux autres cartonnés comme aux disques d'or. Eric Photo Bilili Amwinda. Eric Photo Bilili Amwinda. Donc merci. Venez à Maurice Premier les boss, on a 7 jours au travail. Donc merci.